apeto na ngai nayi mpona tika bosoto nyonso ye alongola ngai mpe akomisa ngai ya sika. Beaucoup la bête cara. Il est moi ça. C'est tamboulé. Vous avez un câble. Vous avez un câble. Venez s'il vous plaît. Tenez la place ici, s'il vous plaît. Ça va. C'est ça, juste une petite prière là. Kozala congolais sans kotia makolo nanga awa. Nazali congolais nayebi Simon Kimbangu azali mokonzi na biso lelo naye awa epai ya chef spirituel asala na nga oyo ya libi naye mpo apeto na ngai naye mpona tika bosoto nyonso ye alongola ngai mpe akomisa ngai ya sika. Et nazopesa bino merci na accueil ndenge bozeli ngai bato bazali awa te baotala na télévision napesi bato nyonso merci nalobi vive mboka nkamba kongo eza mpena mboka ya richesse oyo continue kovivre te kozala congolais sans kotia makolo nanga awa. Nazali congolais nayebi Simon Kimbangu azali mokonzi na biso lelo naye awa epai ya chef spirituel asala na nga oyo ya libi naye mpo apeto na ngai naye mpona tika bosoto nyonso ye alongola ngai mpe akomisa ngai ya sika. Et nazopesa bino merci na accueil ndenge bozeli ngai bato bazali awa te baotala na télévision napesi bato nyonso merci nalobi vive mboka nkamba kongo eza mpena mboka ya richesse oyo Beaucoup la bête cara. Il est moi ça. Apusa.
C'est tamboulé. Vous avez un câble. Vous avez un câble. Venez s'il vous plaît. Tenez la place ici, s'il vous plaît. Ça va. C'est ça, juste une petite prière là.